Bonjour, welcome sur Welcome TV. Nous sommes en direct ici à la télévision. Que Dieu vous bénisse. Alors, les lèvres, mes journée mon spécial. Journée même, il y a coronation, il y a notre King. Donc, il y a journée spéciale. Balu King anabutu esimbite. Bitumaya molimo esimbite. Barenyo nyoso pambae. Soki omoni na tongo bakomi agite ebake na butu esimbite bitumba ya molimo esimbite. Alléluia, gloire soit rendue à l'Éternel. Alors nous continuons, toujours continuer passage nabiso. Message nabiso sur Mardoché. Dengeni nazaki élevé. Alors batumingi na Pasteur Esther, Esther, mais moi j'ai décidé de parler sur Mardoché. Alors l'Éternel, notre Dieu, merci Seigneur pour ces moments. Tant de Père Céleste, nous voulons parler de ta part, Saint-Esprit de Dieu, enseigne-nous, Saint-Esprit de Dieu, prends compte de toutes les choses, au nom de Jésus. Amen. Alors, toujours continuer le message dans le but à l'élévation de Mardoché. Alors, semaine passée, j'avais dit que Mardoché, que ça là est que roi a considéré Makambo à Salaki Ayeba, c'était le témoignage. Témoignage au Bapesa qui pour la Mardoché, et Zalaki témoignage moka très bien. Témoignage moka kitoko. Alors on a eu au bossa na pesa merci na bandeko Basaki ba commettre moka bien, merci na la Rose, la femme du patriarche Nzubila, merci na ye na ba commettre na merci na Salem, merci na Sœur Bibiche, bino suna bandeko ni suna pesa bino merci na ba commettre na bino, que Dieu vous bénisse. Alors Mardoché le que ça là est que roi à prendre conscience dans makambo à ça là que ça qui témoignage parce que on avait écrit quelque chose et ça là qui bien pour natina naé. Pendant que roi de Tolobaki roi azuluka pungi ezala kité roi moyen là les ate roi lobi que non roi lobi que non abengi ba unique naé ba ke otangela e ba archive ndenge zalaka. Pendant que la Bible nous dit dans Esther 6 2 la Bible dit que pendant que bazotanga et l'on trouva écrit ce que Mardoché avait révélé au sujet de Bigta et de Teresh, les deux uniques du roi, gardes du seuil, qui avaient voulu porter la main sur les rois Assuris. Le Tarbaro Tangango, alors roi Sikoyo, conscience était l'émir la Bible. Et donc il y a Moutoyo, Mardoché né Mouto, en péchant Makambo ne salam. Alors la bandi comme imaginer ngai moko. Ba unique ya roi oyo. Baza batoyo bazwaka bazaka charge ya basi ya roi parce que roi zaina basi belé. Donc ba unique wana baza batoyo bazaka charge ya basi ya roi. Donc soki lelo te mais soki makambo esalamaki pona vachi. Esalamaki ke vachi aboyaki même koya ko se présenter tango roi abengaki. Donc cela veut dire le mal était profond déjà na kati. Donc ba unique ko lokola bazaki de na mitema mabe et kuba la kati na roi na palais royal. Ba kotsaka pe na basi ya roi. Basi ya raba comme pe na mitema. Donc mal ekotaki profond. Yango moni que même vachi aboyaki na écoute ko se présenter na tango roi bengsaki parce que taba unique yo bato yo roi azo apesi bango charge bato bazaka pembe na roi ba o roi zo cha motema que ba se comploter ba lobi que ne faut to boma roi tant to boma ye biso siko to za place wala to régner siko lokola nzamba la katende ba lo bakadie ne dort pas et ba unique ba ye et pas ya Mardoché o azaki ne gardien sentinelle ba ye pa na ye ba ye bisi epesu lisolo ango babino tala kope zaboye ndenge za awa tozo sala complot to boma roi biso to régner na place wana yo okolongwa na place ya sentinelle o koma pe na place moko ya bientôt chayo. Donc Mardoché sentinelle Mardoché donc akengela ka roi c'était une occasion pour lui à ce là abi bon basala to nakotaka na complicité yango. Comme ça, ba bomaye tant ba bomaye nga comme ça na longa na place ya sentinelle na comme na place ya bokonzo o batuming ba lukarango. Mais Mardoché a refusé a telemeli bango et puis Mardoché a zui makambo wana ayebisi yango pa Esther.
Esther lokola zaki pembeni ya roi Mardochée ko komate yango siko na ko talisa mutu moko le bon coaching de Mardochée et sali que Esther lelo ayeba ko sauver eloko yo balinga basala mabe contre le roi et puis et sauver les sous pendant Mardochée ba koma yango. Pourquoi? Parce que quelqu'un avait décidé de coacher une personne. Voilà pourquoi dans le bail que ça bien il y a qu'on investir dans mutu. Ceux qui ont qu'on investir dans mutu et Dieu a qu'on foutre yo koleka. Alors Mardochée a investi à Esther. Mardochée a tali problème oye awa ngana ko oye bisango ngwate parce que nazala pembeli na été. Mais ce que j'avais fait, ma fille à moi, aza pembeni ya roi sikoyo. Donc a passé message. Esther a yebisi yango roi. Bah et puis bah sali enquête. Lorsqu'on a fait des enquêtes, on a trouvé que bah unique c'est vrai. Bah ça qui na complicité ya ko boma roi. Alors que bah unique bah ça qui pendu. Et puis si ko loko les aki loko yo oyo et salami na roi na kati la royauté wana na gouvernement assyrique wana. Il fallait pas komango etika l'archive. On a écrit cela parce que quelqu'un avait écrit. Bah combien on etika na archive. Alors ces jours-là, le roi Pongé zate. Abi bon. Abi ba script na ibo tangela na archive ba makambo de salama na mboka. Ba wani ko tanga. Et la Bible le dit que ba yeko se trouver na esika oyo que Mardochée a télémelaki ba unique wana po ba boma roi surtout katanga ba otangela ngo. Abi oh. Verset 3. Bible le dit la biso. Et le dit que le roi dit quelle marque de distinction et d'honneur Mardochée a-t-il reçu pour cela? Il n'a rien reçu, répondit ceux qui servaient les rois. Alléluia. Bien aimé dans le Seigneur. En tout cas, on a aucun plaisir dans le bas. Message autant dans le bas, ma cambo, ça l'a bien. Bah, le dit que lorsque batangi passage, ou la roi le dit, ah! Alors, marque nini ya bien, logo nini basala pour na ye Mardochée wan. Roi le dit que était, et scribe bazong aussi que non, basala rien. Et l'autre côté, azouane et l'autre côté. J'aimerais aussi vous rappeler, pendant que bango ba vandi na bango, bazo tanga makamboyo, Mardochée aza wapi, aza na porte en train de protéger les rois. Aza na porte en train de garder les rois. Parce que Mardochée, asala bolamu, il a empêché Batouba Bomaroi, empêché. Mais babosana na bango ye. Babosana roi bosana batupe babosana. Nangina lobela yo bolamu yo sala na vie na yo. Ata batu babosani yango, il y aurait un jour Dieu akoyeba ko pesa pongite. Na bato basala malamu, enzamba akoyeba ko kanisa o. Loba amen. Mardochée bolamu ya salaki. Et salike roi azi pongite ba ko kanisa ye. Roi tali abi mais non, azo ne rien. Oh azo rien. Et yango emenenga na sixième des points. Oh na ben yango la loyauté. Sixième des points, oh emenaki Mardochée à Kota na palais royal ezalaki la loyauté. Mardochée était loyal à son maître. Mardochée était loyal à son roi. Malgré nga na sali na nga bolam. Babosala bonga. Nga na ozala loyal na mukonzi na nga. Na ozala loyal na maître na nga. Alors la loyauté, c'est garder un profond respect même quand tu as l'impression d'avoir dépassé les maîtres. Alléluia. La loyauté, c'est de garder l'impression. Même ceux qui osent mona que non, ngana nazana connaissance mingi koleka maître na nga, ngana do ngai ndengeza awa, donc batu mingi bazo sepela na ngai, batu mingi bazo yoka nga koleka kuto maître na nga asali. Koza la loyal ezake, yo il faut la kara na komi ki ça et pas na ye. Même lelo, lokola za maître na yo, lokola za muto ala kisio makambo yo, lokola sala ki emboko chirora muto yo, ateya yo maloba na nzambe. Quand tu es loyal, ata lelo bati bazo kumisa yo, ata lelo bati bazo betolo maboko koleka même ye, ata lelo za l'église koleka ye. Mais quand tu as la loyauté,
okomona kaka ke non ya lekininga eza nango na tina te eza na litomba te Mardoché a compris abina ozala loyal malgré na protéger ke ba bomaye ngala kwa comme aller sur la place moko boye nazaka loyal et pas nae il faut être loyal à ton mari loyal à ta femme kolukate que non même ceux qui likambo ezali olobi que te je ferai tout na kozala loyal na mobali nanga po mobali nanga a réussi kaka na likambo yo même ceux qui tolala nzala même ceux qui tolala na mabele na nimi mais ngai na ozalaka loyal na mobali nanga eloko zo manqué biso lelo na kati na communauté na biso eloko zo manqué biso lelo na kati na mokili et surtout nous les Congolais et gouvernement na biso esengeli ba yoka likambo yo non politiciens esengeli bozala loyal na mokonzi na bino lorsque on est en train de tuer dans notre pays de l'est du pays na province na biso kuna lorsqu'on tue les gens yo pas na yo tu t'en fous lobi que no waza makam na biso te yango moni bozo benga ko tu est mais ngako nazala contre nde boloba to boyi teza na est mais il faut parler on tue ceux qui na kindu bolobi yango ceux za kindu on tue à Kivu bolobi ça na Kivu ceux ba boma na Ituri bolobi ke ba boma na Ituri bazo boma na Bunganganda mais bino bozo ba est siko est yango siko nini Rwanda pesa est à Congo ti ils ont quoi bon teka mboka ngo. Pour déjà, lorsque vous parlez de l'Est du Congo, et que vous allez beaucoup de choses c'est ça Est. Il faut que ba combo, bazo boma na bunangana. Tant ba bon bandonga sur la bunangana to go tika labo. Écoute na bitu ya bato. Il faut être loyal. Boza la souci et lokwana. Bino tubo kota na likambo wana boza la loyal na chef de l'état na bino. Boza la loyal na ba konzi na bino. Boza la loyal na peuple congolais. Boluka nini ke peuple la za na bolamu. Bino ka ate bozwaka tango biso tozozwa ezape ke foto pesa peuple oyo ezate ke no siri mbongo uti ba koto yo bino bozwa yango bokomi ko balancer yango même salaire ya ba travailler ba pesi yo PDG ozomona pasi pour futa ba travailler na yo wana za mentalité nini tout ça c'est congolais il faut toi enlever le kwana il faut toi la loyauté na ba petite chose la Bible dit que la loyauté a fait que Mardoché, roi Ayebaye. La loyauté a fait que Mardoché, roi Akanisaye, roi Alobi. Non. Il faut ça là quelque chose pour na mutoyo o asovanga. Mais ce jour-là, quand le roi Zaki n'a pongité, quand na mukolo roi o Zaki sou donc moi là les athées parce que alinga sala mutumoko bolamo. Zamba sala que non roi lelo eza jour a kosala Mardoché bolamo. Nzamba sindike roi ala la pongite pour mwana na ye oyo azola kisabolamu oyo asali bolamu ya mutu akoshe ndeko na ye se mwana ne se mwana la komi pembeni ya roi mwana la komi reine mwana zui faveur et la Bible dit que pendant que batuana ba osala complicité pour ba boma ba osala complicité pour ba sala makambe belé Bible dit que et puis, il a décret dans Aman que Baboma Badjif. Lorsque Bazui décret Baboma Badjif, alors la Bible dit que Mardoché a monnaie que moi, ça la autre, mais ça l'a quitté. Il fallait qu'il y ait quelque chose pour Nanini qu'on sauve Badjif, malgré Esther. Et si Kazalaki ne savait pas Kazalaki juif parce que Mardoché lui avait empêché l'identité. Mais Mardoché déjà, tant que Baboma Badjif, Mardoché, c'est là qui est passé. Décret salami, Ama Saliba Makamoune surtout. Mais la suite, non, alors, nous avons parlé sur la loyauté. La loyauté, cause la loyauté dans la vie, et ça très important. Cause la loyauté dans l'église, et ça très important. Qu'on apporter un bon témoignage aussi dans l'église, et ça très important. Qu'on apporter un bon témoignage aussi dans la frère, et ça très important. Loyal à ton frère. Loyal à ta sœur. Bien élevé, ceux qui n'ont mokili. Aussi, mutu moko, kaka. Mutu moko o aza loyal na yo. Mutu moko o azo sala makambo yo ndimi. Mutu moko oyo, omoni keno azo tosa yo. Kangama na mutu wana, priye nzambe, pambola nzambe, lobake nzambe. Na pesi yo merci na mutu o pesinga. Mutu o aza loyal ponanga. Mutu makamtu na osala, o nazo sibisa sa azo sala ngo. Nzambe merci. Parce que
nous les Congolais, 95% de Congolais bakoufa parce que bazanga bato bazalaka loyal pour na bango. Je dis bien 95. Bakoufa pinda boye. Parce que bazalaka na bato bazaki loyal pour na bango te. Donc bato tout bazalaka ozalaka na bango baza bato ka bayaka pour na kolukaka ko baby sa vie ya bato. Bato bayak bazalaka pembe na yo 95%. Donc bazala bango bato ya mabe ya kopola. Bazaka bato bazulunga ba put you down. Bazaka bato bazulunga ba baby sayo. Bazaka bato bazulunga otomba mate. Bazaka bato bazulunga yo souffrir. Bato lokola yo lem so lo balangai ke oh non makambo ozonga pe mais oui ezo mona nati. Bato bafane na roi assurance. Oh wa tsaki motema na ye. Wa lobi na bango ke bino boza charge ya basi o yanga on a géraka. Metana makamba salaka. Ba baby sa basi wana basi bako ba impoli mwasi kutu. Donc azo bua na ekutu ko kenetang mobala zo bengse. Pourquoi? Parce que même ba unique na yende ne baso laka ba mona ke ba unique balinga na bango wangote. Bien aimé, au cause de la bateau belé bazo landa yo. Ba lepso mona soko za na 10, lepso ka donc mutumo kam talinga ko nefa na balinga na bango yote. O fani na batu bazo peso munoko boye basa ni tuni balinga ko balinga ka yote. Tout le monde a un YouTuber, tout le monde a 100 000 views. 100 000 views na batali yo ka lesu po batala. Muso atala zo ngai ba kena zolo ba. Niti ngai yebi nanga. Mundu so zo tala ngai alinga ninga te matali. Muso zo tala atake passer a zolo ba nini. Alinga tala ka pala. Et puis musuku na YouTube alingo ta na YouTube te. Ba yebisa ngangote. Madame Efa kena na ndaka mutu moko boye. Ake tanga mutu nga moni azui akangi abalo tala nga na TV. Azui akangi abeti record. Abeti abano record dans pobiso la poto te recordaka donc zo babe ngoni na ninga ngala emo zo kima. Ozo bon na lobika ozo record nini okangi ngo ozo record ezo copier voilà ozo copier message. Ezaki na télévision na biso okoza na doit copier. A bloquer ngo ache logo mususu. Siko madame atuni makamni na ngozo record ote programme abogoloba. Kia otalanga. Sikoyo tanga bino no tala tamba yotala boba yotala sikoke oh ngam na oleka. Mo yozo record ngai olingi muta yeba te. Tana motema niva motema mabe. Na sala yo nini na pesa ko nini na zala nga pe présenter ni na mtu normal. Mo olingi te ba yeba ko zotalanga. E meba mususu kutu na YouTube azobuya tanga atona tupona kota message na YouTube ne na lobi. Na nga tshaka pe mingi te parce que batu mususu neti na kisasa na yebi ke za passe pona mega mutatala ni 30 minutes za passe. Mais si ko yo azoboya kotalanga na YouTube abina na chela e view potanga ba ofuta ye ngana ko na eloni na ozwa bien aimé ngana na yebi na ngate na loba ngwa chaque fois na loba ngwa na mona na ngate mutu ba futa ye na YouTube ba futa wi na yebi ke ba futa na mona na ngate mutu ba futa na YouTube king voya awa na ba 2012 awa asela nga makambo nyonso ya ba YouTube wana ndenge o ba futa na mona na rien nazo rien na landela nga pango te parce que nga mona eko vanda na bike attention ba futa il faut ça on ba langa moka ya mabe ya tina te mais na ba futa nga te nazo ke loko te bo tsaka na mutu na attention bo talinga 5000 personnes ata 10000 nazo ka rien ce ko tembe yaka na studio wa na ofungula compte nga otala na omona ka bambongo ezo pesa ba de ba tsaka bani na pa mais nazo ka rien na kina la son même batu et pas langa comme quoi distraction nazo ka loko te na YouTube bafuta nga pe rien même si tant pe na le kaka ba usuka kata bafuta nga pété c'est moi qui paye. Alors congolais monter à mabe na niveau wana congolais zo mona ke tant ya osala bondira zo push mobile mutu na ye ngande ezalanga otalanga na YouTube te et ça na nga rien o ndambo ba otalanga na yebi ko so batalinga ta 500 na arobeta lisolo e ko bata ba et pas na ça le côté na yebi ke batu ba otala. J'ai fait mon travail à repartager et otala makaka. Na télévision awa be étranger ba otala. Bino motema mabina bino bo osala et put bino ka dans bino moko. Alors que moi je suis en train de progresser petit à petit selon oyo nzambe nenga asali pona tina langa. Ce que Dieu a pensé dans ma vie, personne ne peut l'arrêter. Vous pouvez le tarder mais vous ne pouvez pas l'arrêter. Et c'est que moi je sais encore que nesika amoni que nesika ngo basa dans un système où yozo mona pena que non balinga abatuté ba blocage moko ezali
Mais ce qui me donne la force, la Bible nous dit, résistez au diable et il fuira loin de vous. Bible lo biango. Au monde ce que makambo ça la réserve bloc diabolique parce que Bible lo bi résister au diable et il fuira loin de vous. Donc cela veut dire ceux qui n'a ko débloquer système ya makambo na binoté. Ce que je pourrais faire nga pasteur bienvenu, je dois résister. Et lorsque je dois résister, et bah plein abino bokima parce que na bato batinda rabino na bato babenga rabino na ba téléphone pour vous dire des choses concernant ma vie, concernant moi, ba benga bino titan baba na benga ko yebisa yo oko ko yebisa nga pa ngote ba plateau au sala yo mo tena la mo na kokina ngate parce que Bible bonne nouvelle elle parce que diable alimba rapete au monde siko masona bino bosala c'est diabolique pour diable alimbaka. Taba osali ba technique nyo surtout ba blo to asali et sali que non mutanga zo bouger na été ça mutango rien mutanga zo ça amener vie normal asa anda ko ne normal amena kana yevi ata ba vivre ne bien asa makamne pe normal ba faire ne pe normal on lemba Bible lobi ngate Bible lobi diable ko kima tango yo résister télémé la diable ko lingate que diable a gagné parce que na monnaie si kate diable a longa nzambe et ça la makate. Oh, nous tout à ma baie. Zambalonga bango kaka. Ce qui me renforce, et ça la ngane sengo. Ba je yo sala. Ba planto yo sala ya molili. Bon lo bango kaka ya kantimini, boko yeb sanga face à face te. Yango pe sanga face. Pona mona na ngate. Mutaya devant bolo babo apara na mona te. Mais na yebi kaka tel que je suis là, j'ai beaucoup d'ennemis. Bah ennemis au bazar, bah ennemis à bazaka bah jaloux. Parce que ces jaloux, ils sont en train de croire makambo ba o kaniselate. Mais on appelle ça un exemple là. M'deko mo kuta bena passer mo kwa na mon équipe 25 000 personnes. Au soit ki mbonga. Na zo mbongo te. Te zo mbongo te zo sala po nga. Oh. Na beza bongo na bi bo benga odon pambu na Londres. Abeta 100 000 views. Bo tuna YouTube a fouté combien? Azwa iloko te iloko te. Donc bobo sala babilo ko la bo kanisaka soko lingi ba soko bo kanisaka ba bazora mbongo yaka bana ko sala ba YouTube yo moko otala compte no soko ozwa maintenant na lia na fungula bino compte nanga otetikaka parce que les gens sont en train de penser de négativité. Il faut être loyal à ton maître, loyal na pasteur na yo, loyal à ton église, loyal na mobali na yo, loyal na mwasi na yo. Quand tu fais sa royauté, la loyauté, au moment où ndenge nzambe akoyeba ko tombola yo, au moment où nzambe akoyeba ko pambola yo, au moment où nzambe akoyeba ko élever en dignité parce que tu es loyal. Mardoché a fait du bien. Batwa bosana pendant qu'il a fait du bien, Azaranik toujours gardien la porte. A dit ce qui t'a raté. A tchara ne peut makele l'été, a comprendre même pas. Alors baraté que non makambo ngam na salango. Au moment où bangaba bumakutu wa bato ba panangam na sopakango alo banganete avanda jusqu'à ce que roi yo ka yo monango nzamba salike loi amonango et puis roi sikoyo azolu kasiko que il fa sale kaka bolamu donc et comme eloko immuable o eko kolongwa te il faut Mardoché amona bolamu ya nzambe il faut roi asepelisaye. Voilà pourquoi bien aimé dans le Seigneur na close pour na lelo. Alors, demain dimanche, nous sommes dans l'église du Zofo de Wol Basanganaka. Chaque dimanche, à partir de 14h jusqu'à 16h30, sur Tottenham N15 4QL, na Fontaine Road, Oyewana, Barozalawana, et puis Ngape Nazawana, chaque dimanche de 14h à 16h30, mercredi de 18h à 19h30, prière intensive, donc, du Zofo de Wol Basanganaka, chaque jeudi et chaque mercredi de 18h à 19h30, et chaque dimanche à partir de 14h à 14h30, que Dieu vous bénisse, que vous blesse, thank you, bye bye.